MPR. Oh là là les gars, je dois vous parler de ce groupe MPR. Ce duo quinois qui fait souffler un vent frais dans le paysage musical congolais. Ces deux garçons qui combinent à merveille le rap, la rumba et le folklore dans des clips qui s'inspirent des années Zaïre. Je dois parler de ces gens-là. Franchement, ils sont trop forts. Mais qui est donc MPR? Ce duo quinois qui petit à petit s'inspire dans le sillage du Kwamambo, l'un des multiples noms de King Kester, avec pour ambition de rendre sa grandeur à la musique congolaise. Vous savez qu'en 1978, John Lando, un critique rock américain, écrivait à propos d'un illustre inconnu: j'ai vu le futur du rock'n'roll et son nom est Bruce Springsteen. Et cette déclaration, à propos de celui que l'on ne surnomme pas encore le boss, convient, de mon point de vue, à MPR. Ce jeune duo quinois-là, franchement, mes amis, caché derrière cet acronyme, il s'affirme de plus en plus. Projet après projet, comme en témoigne l'un de leurs clips Dollar. Cette vidéo a déjà dépassé les 1 million de vues sur YouTube. Pourtant, parler d'avenir lorsqu'on évoque un PR paraît paradoxal, car le sigle qui donne son nom au groupe, dites-vous bien, et qui signifie pour lui musique populaire de la Révolution, je répète, musique populaire de la Révolution, évoque inévitablement l'ancien parti unique sous la dictature de l'ancien maréchal Mobutu. Car lui, son parti s'appelait MPR aussi, pour dire le mouvement populaire de la Révolution. D'ailleurs, l'ombre de l'aigle du Kawele, l'un des surnoms de Mobutu, plane sur l'imaginaire du groupe, comme le prouve plutôt l'utilisation régulière du drapeau de l'ex-Zaïre, ou encore les vestiaires composés d'abakos. Ces abakos que vous savez tous, qui constituaient la tenue typique de l'ère de Mobutu, ou alors encore des toques en peau de léopard, le chapeau du maréchal. On peut s'interroger sur le sens de cette référence dans cette époque où la nostalgie de cette époque revient chez certains en force. Mais la petite révolution MPR, c'est-à-dire le duo constitué de Yuma Dash et Zozo Machine, est bien actuelle et redéfinit à sa manière le son quinois. Oui, je crois qu'ils ont redéfini. Parce que d'un côté, on voit toute la musique congolaise et de l'autre côté, on a MPR. Car il s'agit d'un véritable ovni dans l'univers sonore congolais qui apporte un vent frais et n'est pas sans rappeler, s'il fallait comparer leur démarche, le groupe de rap français PNI. MPR est la preuve de cette 6e ou 7e génération de la musique congolaise est totalement décomplexée. La musique congolaise, oh là là, connue et reconnue dans le monde entier. Ses influences sont diverses et variées. Le groupe se distingue en affichant une totale indépendance et s'inscrit dans la lignée de beaucoup de nouveaux artistes comme Gezma Wete ou Inosli, qui ne sont pas issus de la tradition de grand orchestre, mais plutôt des radios crochets. Ensuite, le duo se singularise non seulement par l'utilisation d'un phrasé rap plus proche du flow que du chant, mais aussi des thématiques qu'il aborde. Alors, chers amis, ne zappez pas, suivez avec beaucoup d'intérêt cet élément, car ce soir ou cette journée, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission, nous allons décortiquer leur dernier son, le son des sons, où MPR parle de nimitosalité, qui veut dire simplement en français, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce que l'on n'a pas essayé de faire? À vous de suivre cette émission. Je vous remercie. Ombre libre.
Ouais, la famille Sali, c'est bien Nicodème l'artiste. Vraiment, abonnez-vous massivement sur la chaîne Cool Media TV, la chaîne Cool Media TV. Et puis ça a bon actualité musicale, politique, il y a société, il y a social, il y a vivre. Donc Cool Media TV, il y a Yemei, Olivier, Thierry Vita, Ombre et Lilingi. Thierry Vita, Ombre et Lilingi. Et puis, baza, bon, bah, travailler, bon, on a grandi en Abisso. Donc, il y a un grand journaliste à Salama, Françoise Vita. Françoise Vita. On passe à la bagarre, donc, donc, c'est ça, quoi. Vous s'abonner massivement à la chaîne Wana pour l'actualité. Merci et. Tu seras qui quand tu seras grand? Un grand docteur. Hey, MPR, Père, nini to salité. Mais nini to salité. Piano, hey, 61 indépendance, mais toi coincé car. Est-ce que délicieux l'obèse c'est seco? Nazali sous na force à voter, t'es fou élection ou pas, Tozaka Kandenge Moko. Tola Tanzala loco la identité, insécurité partout n'a pas cité. Tobosa na gua petit déjeuner, député fois mana parlement sagacité. Via Congolais à combat li foreman, pays riche que ticket pas kolengai. Ma prière en déni to salité, skenzamba mon ande kondi metelengani. En politique à na vision te, ma promesse à moi soit suivi noyé. Miami fait comme un mot de via bandeko ya moko. Cannabis se perd de goût. Akala si beto tangi ya. Je ne prie beto sali ya. Balia ya famille beto kati ya. Il faut qu'on lutte si ton lutte ya. Nini to salité. Nini to salité. Mbote na bandeko nyonso ya Cool Media TV bisika nyonso bali na bamboka nyonso oyo boza kolanda biso topesi bino botondi na liboso ya betando ike na bino mbote na bino banso. Voilà, bolandi teme na biso na ebandeli ya émission oyo tobandi koloba na bino likambo ya groupe musical MPR. Cela fait éventuellement 2 ans ou 2 ans et demi que nazolanda évolution ya groupe oyo. Nalandaka banzembo na bango, bazala ba thème na bango nyonso eza plutôt vers kaka makambo ya social. Bakotaka vraiment politique makasi te. Mais baoti kobimisa opus na bango ya suka. Oyo boyoki na titre ya Nini tosali te. Opus wana suka et interpellé l'ensemble ya pays, l'ensemble ya peuple congolais, et ensemble ya Zaïwa. Batu nyonso il faut pas se retrouver na kati ya clip wana, et je profite d'ailleurs pour na repesa lo sako mingi la réalisation ya clip oyo. Je profite pour na repesa lo sako mingi na conception ya clip oyo, parce que du début à la fin ne bouti kolanda na bilili oyo totili bino na ebandeli babandi kolakisa nanu mama na mwana na etango aza mwana moke akotuna mwana okozala nani tango kokola mwana na ba imaginaire na ye alobi na mama na kozala médecin na kozala docteur na kozala monganga. Eh bien, chers amis,
Voilà le début du clip. C'est-à-dire, si on comprend très bien, clip wana topé sujet wana bazo abordé na kati ya nzembo na bango, eza kolakisa simplement que na ebandeli ya jeunesse na biso nyonso na mokili, biso nyonso bato. Tozalaka na ba ambition. Et ba ambition na tokoki ko atteindre en kaka soki éventuellement mboka eza ko accompagner bino. C'est-à-dire politique ya mboka, politique ya social, politique ya enseignement, politique ya makambo nyonso et accompagner bino vers la réussite na bino. Wana ebandeli ya clip, ebandeli ya nzembo. Tango ba koti na kati ya nzembo, boza kolanda, boza koyoka ke baza komituna basala lisusu nini po basali nyonso. Bakoti na kosambela makambo eza kosimba kaka te. Toza parmi peut-être, si pas le premier ou parmi les premiers pays dans le monde où eza na ba église ebele. C'est-à-dire bato basambela ka mikolo nyonso na ngonga nyonso bakoki kotika na misala bakota ba retraite. C'est-à-dire yoki mutu alongwe na ndako na ye ake ngomba ake retraite ya une semaine pona mabondeli. Mais makambo eza osimba kaka te. Bamboka mususu yali oyo komona ke mutu akendaka ne mabondeli mbala moko par semaine to pe mbala moko par mois. Mais makambo na ye eza kosimba. Donc cela voudrait simplement dire que et ça par rapport à ma bonne délité que vie n'a pas changé. Et ça par rapport à ma bonne délité vie n'a pas béba. Donc il faut qu'on travaille, il faut mbokaya accompagner biso. Il est vrai que tout être humain ndenge to botama ndenge to zalaka na mokili oyo, il faut to zalaka na spiritualité. Spiritualité c'est important. C'est-à-dire que bah esika nini kotia makolo na yo, esika nini komema nzoto na yo na cadre ya spiritualité pour na kosambela nzambe. Mais tant bozomona na niveau ya ba église oyo aza kosambela na ndenge na yo, kosambela na ndenge na ye pe maloba ekoma kolobama ke nzambe oyo ya ngai, nzambe oyo ya tel, nzambe oyo ya boye. Ça veut dire simplement que bakaboli nzambe. On nzamba za ka moko. Nzamba za ebelete. Nzamba za moko. Oka batu bazo discuter, bazo swana pe ba misusu ba bundaka. Po oyo alobi ke non église ya ba oyo ezana kindoki. To pe église ya ba songolo ezana kindoki. Ça veut dire simplement que baza éparpillé na cadre spirituel. Or mboka so eza éparpillé na cadre spirituel, makambo ekoki kosimba ata mokete. Bandeko, nzembo il faut elamusa même le plus haut sommet ya mboka na biso, c'est-à-dire le président de la République. Kobanda na ye ti na muto ya liboso ya suka pe ya suka ya mboka, nzembo il faut interpeller mutu nyonso. Bateau bazo souffrir, na bateau bazo s'enrichir. Surtout bazo s'enrichir. Botala évolution mboka, botala ndenge bana baza kolela. Mwana kekelasi atangi classe, azui diplôme, mazangi mbongo ya kosomba ticket potazonga na ndako na ye. Abundi alobeli mama na ye sala nyonso nga na tanga. Mama na mwa makoki ya mike mike azozwa pa azoteka mwa makala oteka mwa fufu na coin. Atangisi pe classe mwana wana silisi me misala ezate. Gouvernement il faut ezala interpeller na nzembo oyo. Maman a perdre vie na ye. Mwana mokolo
abotaki aza koluka musala musala eza komona te bisika nyonso aza kopesa dossier makambo eza kosimba te. Gouvernement il faut l'interpeller na nzembo oyo. Congolais nyonso il faut lamuka na minute oyo. Tomoni ba bolimbisanga naza mwa oué. Tomoni ba artiste na biso mususu baza ko distraire biso la ba makambo ya buzoba. Basali ba bêtise na bango na mokili. Basali ba buzoba na bango na mokili. Bazo continuer na kati ya buzoba, c'est-à-dire ba distraire population. Ba kolongwa kisasa ba ke quelque part ba la kisara bango ndenge nini baza ko pesa ba mbongo. Ndenge nini ba osombela batu ba chaise. Ça c'est vraiment distraction. Ezalika mususu te. Tout le monde a une distraction, tout le monde a une distraction, tout le monde a un problème. Est-ce que Mboka Nabiso est capable de Je pense que Mboka Nabiso a la capacité, est capable de relever les défis. Ils ont des dirigeants. Ils appellent la conscience. Il y a chacun d'entre nous. Parce que tant on a l'objet qu'on a conscience, il y a chacun d'entre nous, bah miso ba romi tout na mais biso toza déjà la pauvreté, to ça la ndenge nini. Non. Tozo ali comme par exemple il y a propriété. Propriété o eza esika yo moko vandaka. Et loko ni ko zanga ola mukana tongo, osai misala no ndaku, obimi pe liboso lopango na yo. Obandi kolongola basalite o eza na kati ya terrasse oza liboso ndako na yo pote mai eleka soki yo sali yango voisin no sali yango voisin amso sali yango avenue na bino mobimbe bongite l'état koyaka kolongola siko biloko nyonso bino bimisa ebochaki na libanda l'état azu yango ake kobwaka esika babwakaka. Chacun doit faire un effort, chacun doit apporter son petit grain na kati ya mouvement on a rotombo la mboka. Jeunesse sacrifiée. Bana un père balobia on a nzembo na bango. Sommes-nous une jeunesse sacrifiée? Moi je pense que la réponse est positive. Jeunesse est complètement sacrifiée. Tant besoin au monde que bana bakomi komela ba bombe eza pour nzalata eza pour avenir eza sombre ndenge bana un père balobi avenir eza sombre avenir eza molili baza komona issue te lelo jeune homme akomi na 25 ans 26 ans assis ici université naye aza na moyen ko prétendre même pas ko bala copine naye ou bazalaka naye parce que azomona que akole ça été ana mbongo te akosomba de refutela ndaku ana projet d'avenir moko te ko simba même sur les amutu naye parce que revenu ezate musala ezate. Nzembo oyo il faut interpeller gouvernement central na biso. Toka deuxième partie en Nzembo yo bongo tozongela bino. A tout de suite. Union se changer, mon coup toi qui a grave to monité. So kabila qui union se bongi, akei mezaka ka compliqué. Est-ce que totanga qui la sia malonga, bisonde totambu sa makasu na shimbok me balo batoza ba fainéant. Maman sala tuna koma licencié, oteka mapa makala na quartier. Mais na zangi moyen kozongi selo sourire partout na toke bazo yambate. Poto mérite nyon soto salani, change mes ate malgré nyon se salami. Diwa plutôt ko bando luka appui. Est-ce que toza génération sacrifiée, même épisode des osonga chaque année. Bonsoir. Na uta yoluka musala siko tunatenda uluka na kujete. So que denga na 500 oke masila. Fina yelo biba tupako. Question alingi bino. Bolo belanga mena bien. Amen.
Voilà, bandeko na ngai, deuxième partie à Nzembo Oyo. Bana oyo balobi que vina bango ezali sacrifié. Bomoni na suka ya parti wana na poni esika oyo na yebisaki bino que jeune homme asisi ba classe ake koluka musala. Mais sika kendeki akuti muto te, il fallait akuta mais sika sufa zonga ndaku. Azangi 500 francs ya kofutela transport, aza kosenga ngo na nzela lokola mendiant. Moto akosenga pe 500 francs, soka za moto moko azali na tina ya croire na makambo neta okanisaka aza muyibi, akokanisa a dérouter ye, a changer, a travailler bongo na ye po ayiba ye, akozwa pe problème ndenge aza bakobengele police, parce que la mendicité normalement est répréhensible. Boyoki na kati ya Nzembo oyo bana oyo ya MPR balobi Mobutu azalaka rien ne marchait. Ba espérer que Kabila a rechangé loko. Mais ba moni que ça compliqué. Ba moni que loko changer quitté. Na tour européen ba moni que makambo ezaka compliqué. Alors ça veut dire simplement que le problème plutôt vient de nos dirigeants. C'est-à-dire, ils sont président de la République T. Mais bateau nyoso balandi kobandana yeti na se. C'est-à-dire, suivi ezate, hiérarchie ezamabe. C'est-à-dire, mutoaza premier ministre, il faut alanda makambo ya ba ministre. Mutoaza ministre, il faut alanda makambo ezana se na esusu, ainsi de suite. Mais ce qui suivi ezate na ba makambo nyoso wana. Mboke kotambola te. Mboke kotambola te. O mboka o etambolaka social nango emonanaka. D'ailleurs kutu na ba élection nyoso o tomona na mokili oyo ba sujet mingi ezaka élaboré ezaka sécurité ya mboka, social ya mboka na défense ya mboka. On a un sujet clé pour te mboka eza mboka moko digne, respecté et respectable. Bana MPR balobi yango ne bandeli. Mobutu azalaki. Eloko eza kotambola te. Tolingaki akende. Mobutu akei Kabila ye. Pire encore. Koleka kutu na tango ya Mobutu. Parce que Mobutu c'était un dictateur. Mais sous sa dictature, il respectait les frontières de son pays. Dans le sens que Azako Bundela yango butumo ipote monguna akotate. Ako Bundela yango butumo ipo peuple congolais, topé zaïrois à l'époque, Azala kimia na katia lopango naye qui est la RDC. Mobutu akei Kabila le père aye. Azala qui benda fin politicien te baye ko bomela biso ye 3 ans ayaka na makambo ya malamu mais ayeba ko diriger te ndenge politicien dirigeant mboka ye na ona ndenge ya ki mercenaire na ndenge ki soda et simbité ba éliminer te bomona Kabila le fils a continué à pouvoir 18 ans ceux qui peut 19 ans makambo esimbika kate pire que oya Mobutu, pire que Kabila le père. Bato ba pesi espoir, balobi non, tout oyo. Lokola le Sphinx yemoko azalaka na kati ya badone wana pe a lakisaki mwana na enzela. Otoromona na kati ya bakomba akota na baterase ba betaille ba gaz lacrymogène. Félix Tshilombo, Antoine Tshisekedi. Ba betaille ba lacrymogène en tant que combattant. Abundana ba police belge na ba aéroport. Tobino oyo tour oyo tozui pena yende soda il faut azalana tête ya mboka na biso po to mona clair. Enfin congolais akoka ko vivre pe lokola libyen azako vivre na mboka ne na tango Kadhafi. Afutara courante afutara maïté po eza ya bango.
bango nde baotekela bamboka mosusu bango nde baopesa bamboka mosusu Afrique avenir na mai wana électricité ya kosakana te. Mais pire encore que Kabila na minute délestage ya rapé sous te na ba quartier mosusu tokoma na ba 6 mois 7 mois courant ezala nango te mais facture eyaka bamai ekoma kobima ya bleu na Kisasa na robinet ya régie des eaux mai ebimi ya bleu bato baokufa na bamaladi moko euta na bamai ezouta na basalite oyo na ototanga liboso balopango. Donc mboka ebebi soki botali pe clip wana bokomona ke refléter mwa moke aspect ya mboka ntango ya ebandeli ya clip bazolakisa mama na mwana bazomatisa vision na likolo mpo bomona environnement nini baza nango. C'est-à-dire bavandaka na kati ya fulu mama wana na mwana netango aza mwana moke baza na kati ya fulu. Comment pouvez-vous imaginer qu'un être humain puisse vivre na kati ya ba détritus, na kati ya fulu, na kati ya salité? Et ça, toute la vie de cet enfant-là a passé en wana ti a eu diplôme na ye azalaki na kati ya fulu wana. Batu baali lelo na kati ya RDC azana 50 ans. Mazalaka et pas ba parents na ye. Parce qu'à Kokarate kozwata ndako ya kofutela ata ya $20. Toza estomaqué. Toza vraiment na pasi na mitema. Un père et lobby que balembi. Un père et lobby que toza suna posate. Toko kinde wapi, toko lobela nani. Tokomi donc la position moko ya bato baza to baye mokili po tozo mon avenir te. Voilà. Tolanda troisième partie. La rosuka pe wana po bino moko boluka clip na kati ya YouTube. Bolanda yango bo partager yango. To nito mona ke comme na ba milliards de vues. Etambola na mokili po ba komi yango pe ba sous-titrer yango na français. Donc il y a moyen que ba étranger pe ba tanga yango. Mais entre-temps nazo pesa vraiment coup de chapeau na ba artiste mibale na ebité banani batindeli biso bango. Il faut ezala nzambe kaka po na ignorer ba misusu te. Tozwa lokwa Karmapa ayembela hôpital na biso ya mama Emo ayembela ba député ba thème na ye eza ya kitoko mais profondeur eza ndenge moko te. Tozwi ba Radek suprême ba yembela mais baza trop radical na kati ya baloba na bango. On n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin des gens qui viennent pour sonner le glas, voilà, pour faire kotombola esprit abattu comme la révolution, non. Mais bah petit oyo, il y a un PR, on peut quand même se poser la question. Est-ce que bah y qu'on faire sonner la révolution? Question dans la yangoana. Naouk Sabino troisième partie, mais quant à moi, la préféré Naïb Sabino que tout le monde a. D'abord mikolo ezoya na nguya ya nzambe ka nenga pesa rabiso pe boza malamu na mabota na bino to monani na mikolo ezoya. Merci. Akala sipeto tangia ya Jana puya peto salia ya Balia ya fami peto katia ya Il faut qu'on lutte si ton lutte ya Kosombele bakisi
mbongo. Nini t'asseoir moi à travers Bamboula, Mikolo ezoleka, kondima to perdre, mitema esielembi, nanyabate la kimia, avenir est flou, réalité est flou.